Lelo toyei kobongisa eyeshadow na biso oyo ezali ya kobukana. Eloko liboso toza na posa nango ezali eyeshadow na biso oyo ezali ya kobukana boye bozomona. Ya mibale toza na posa ya kirda na biso oyo ezali boye. Ya misato toza na posa ya alcool na biso ezali rubbing alcohol. Yango toza na posa nango ata ezali ya 70% 90% eza na problème moko te. Oza kaka na posa kozala na alcool na yo. Pe oza na posa kozala na mbongo na biso oyo ezali ya mabende boye. Nde posa oza na posa mbongo oyo po ekohede biso na kofina ngo tanto kosilisa bokomona. Soki ozali na mbongo oyo alibende te okoki kosalela même fond de teint ya molai boye. Posa otali yango ezali size moko na mbongo na biso ya libende nde bozomona boye. Toya pe na posa kozala na papier mouchoir na biso oyo ezali ya pete ya mokie boye. Yango bozomona eza papier mouchoir makasi eza papier mouchoir moko ya pete. Tozali na posa nango bilo tozali nango na posa yango oyo wana tokobanda. Wana bomoni ke nazobuka fard à paupières na ngai nazobuka yango ebuka na bien. Tant on a silisi na kozwa rubbing alcohol na ngai na kotia mokie otali d'abord o mesurer yango o mixa yango bandi ko sangisa yango après na bakisi encore mokie na bandi ko sangisa yango bomoni ekomi nazosala te ke ekomanga supu mais nazosala ke na mélange yango ekoma potopoto ya mwa pete ya makasi mingi te. Tant on a silisi wana nazosangisa yango nyonso ekoma na mesure moko nasangisi yango bien. Awa bomoni ke na pangusi après nazobeta yango mpona ekoma plat. Yango nazobeta yango bongo na se ozobeta otali bomoni ezokoma plat namoni ke komi plat bien te na kobeta yango lisusu nabeti yango sikoyo na otala yango bomona ke sikoyo ekomi plat moko ya bien. Après na kopangusa molangi na nga mpona eza na posa te ke molangi na nga ezala sali te opangusa yango mpo soki molangi eza sali te ekobimisa fard à paupières na yo mpe sali te. Il faut assure que pangusa molangi no ekoma propre bomona nde nazopangusa yango. Donc nasilisi na beti yango lisusu mpona nazala sur ke ekomi plat mpe bino mo bomoni ke ekomi kitoko mingi. Awa sikoyo nazwi papier mouchoir na ngai natia yango likolo wana na kozwa fond de teint na ngai nazobeta yango likolo bongo mpona elongola alcool nyonso bozomona ezotikala na papier mouchoir na ngai nalakisaki bino liboso. Donc ozofina yango mpo oza na posa te ke alcool wana ezala na fard à paupières na yo ozosala ke alcool wana elongwa nyonso. Bomoni nde alcool ezotikala na tissu ezotikala na papier mouchoir mpe ntango nasilisi na beti yango lisusu mpe kobosana te kopangusa soki epanzani lisusu pangusa yango mpo ezala propre batela molangi na yo mpo molangi na yo ezala bien. Voilà, c'est comme ça ekomi biso flat. Ntango tosali boye tokokoti yango na frigo mpona 15 minutes pardon na frigo te na congélateur mpona 15 minutes ou bien soki olingi na congélateur tokoki kotika yango libanda elali libanda mpona 12 heures du temps elali libanda mpoza alcool na kati fo alcool nyonso ekauka avant osalela yango. Mais nga lokola nazofilme na kokoti yango na congélateur mpona 15 minutes après na kozongela bino. Merci. Nde bomoni ke eyeshadow na ngai ekomi bien ekangami. Mais soki olingi kotika yango sikoyo evandi nango encore mpo oyo utilize yango lobi mpo ezonga vraiment normal. Mais oyo eza sikoyo natia yango na frigo bomoni ke 15 minutes na yango ekoki na olakisa bino na liboko mpo bomona ke couleur elongwe te. Couleur eza toujours bozomona couleur eza toujours na olakisa bino mpo bomona couleur nanga pink yango wana bozomona eza toujours. Donc couleur nanga eza nanu mais na conseiller te ke soki obimisi yango na congélateur osalela yango mbala moko. Soki obimisi na congélateur lalisa yango osala yango lobi nango okomona ke ekozonga normal po je bozomona ke tomimisi yango na frigo eza na malili mais c'est bon couleur bozomona c'est bon déjà. Donc merci ebele nzambe apambola bino nyonso kobosana te soki video ebakisi implice na mutu na yo aime yango ekosala ngai bien mpe ezala abonné na YouTube chaîne na ngai ya La Rose Show ekosala ngai bien makasi kobosana te koke na Facebook na ngai ya La Rose Show aime page na ngai ya Facebook ekosala ngai bien makasi commenter tindela ngai message na kozala wana mpona korépondre yo. Merci ebele na Boss Brothers. Merci na yo mutu totala ngai wana tukutani à la prochaine. Tina te et comme Tina. Bye.